Bafan, tozobo ma culture na biso. Tozobo ma culture congolaise. Tolingi ba musicien na biso te. Na ba comportement ya boye. Tolingi ba musicien na biso te. Bozo somba nde ya bino te. Même ba billet ya Libreville. Oh, ils ont coûté dans côté, ça paie combien, tout ça, banini, moins cher. Mais, nous étions incapables. Yarosomba, babillé. Et voilà les conséquences. Go. Gauloise, gladiateur, toye kola, ba bonne habitude. Toye kola kosomba ka babillé. Soki artiste, ache. Événement, toye kola ka kosomba babillé. Et voilà les conséquences. Si on a babilo kwa boye. Donc, tu vas continuer à boye. Ma fan, tu as ma musique à Congo. Ma ouais. Nalo bana munoko nini. Tu as ma musique à Congo et comme il kufa. Ma ouais. Loba kaka bakoyoka soki nzamba sungi. Même na biso batu ya mobondo. Tu komi kozwa ba reporter. Te bozalaka na mobondo te. Wana nde okosi. Est-ce que ça la vraiment? Ekomi. Naloba te. Tano loba boye, ale bokomi kofinga ngai. Yaona lobi, ba mabanki sikoyo, bobata mina saba matiti. Kasi bobi sikoyo boya kolobela concert ya le 27 eza reporté. Bofani nie. Sikoyo bokangi minoko. Mais pona kofinga. Wana nde bosibo tonda kina panel. Bobandi kofinga. Les conséquences corrigent mieux que le conseil. Beauté yama. Soki ozalaka ka boye. Artiste apesi. Biso ba date. Alors ba billet, tolingo somba te. Kaka makelele, kaka koloba tro. Pesa biso date. Date izawana. Siko te somba ba billet, to somba ba billet te. Siko ye. Mais musique ezokufata. C'est que tout ça, biso ba fane alokuta. Nga penza, so yibo royal isusu bofinga, bofinga. Bofinga inga it. Est-ce que nakufa ki? Nakufite, nasa toujours en vie. Venga na kolemba te kote ya bino kolobela bino. Parce que bozami tout makasi. Siko awa tozui concert komi reporté. Siko tosali ndenge nini? Siko tolobi nini? Kasi boya pe na ba live, to fungola ba live bolobela ngoti. Bino nyonso bofandi sui. Bote ya mako. E na liroyo, so ipeka na accord arena, e kozala peka kaboye, te o risque, te o zwa, ba annule biso lisusu ou bien ba reporter. Parce que ba billet te o somba te, ba billet zo avancé te, ba billet telengani wana, ezo tala biso na zolo, ba billet zo kende te. Ngana zaka mutu polele very ngana zaka mutu a pembe ona obeta bino za ba pembe ba mabanki boza wapi bobata mina basama titi makasi na bino ka na ba injure mafinga wana nde bozaka ba champion mais so ekomi kosomba ba billet bolimwe bokomi kopesa ba raison oh toza na période ya ba fête yango fête ya nini yango boliaka te mikolo nyonso boliaka te
feti nini oyo ogene kobomela nzoto obonane wana eza bamakambo ya kala ndenge kaka oliaka mikolo nyonso ndenge mpe kaka okolia na bonane eza raison te bokomi kopesa baraison toza na periode ya fete moye tosomba na babiye eza te tozela ti janvier bozalaka kaka boye tant tokoma janvier omoni touti na bafete toza nanu mwa mpiaka tozela février ti toya koma na mars sold out oyo tozo espere tokotikala kozwa yango te na lire oyo naloba na bino na munoko nini naloba na bino na munoko nini bokomi komasanga tension tout le temps bamabanki ye bandako ya mafinga naloba na bino combien de fois naloba na bino na munoko nini achetons les billets napesaki bino défi bolongola bafoto ya affiche ya fere na baprofile na bino bolata bafoto ya babiye na bino bosombi défi napesaki bino yango wana bokolata yango te mpo nini parce que bosombi babiye te c'est simple parce que bosombi babiye te ouais newborn bato oyo donc il faut ke na bango piken il faut ke na bango boye sikoyo awa concert ya le 27 na Libreville eza reporté sikoyo tosepeli bosekaki mopao awa concert à Suisse boseki bongweni sikoyo fere mpe awa reporté sikoyo bokolela to bokoseka ezaka mutuna balabu mbo mutuna ngo mawe Yannick kolobaki non moi ya décembre eza mpona s'occuper na les enfants donc pour toi salaire na yo oyo ozwaka ezalaka 55 euros parce que le billet le moins cher le prix moins cher c'est le billet de la fosse. Donc, pour yo olongola kaka 55 euros pour osomba ta billet moko ya fosse. Raison oyo zoya nango mois ya décembre. C'est pour s'occuper des enfants. Oyebi ke oza mutu alokuta. Oza maman aventurier. Kasi soki ba raison boye ozoya na ba raison boye. Kasi longo no pe fan affaire. Siko oyaki okoma fan affaire pour nani? Gobanan. Batu lokola bino, tu wana besoin na bino te. Nga so nazaki fere, nenga na banda ko sélectionner ba fan. Ba mususu na komo benga na bino. Oui. Sasa bango ya Vandam. Bani ko loba mingi na ba. Parce que boza batu ya ba pétage, ya ba cerveau. Ça. Mitu esalaka te. Mitu na bino esalaka na mafinga. Bufungoli panel, boza kofinga mutu, boza kosasa mutu. Wana nde bozaka mayele. Wana nde bozaka mayele. Wana nde siko ba cerveau na bino et fonctionnera bien. Mais ce que je fais commis, acheter les billets. Ma cerveau est pété. Tout le banamunoko nini. Siko ba reporter concert oyo. Tosepeli. Tuna bango peut-être tosepeli. Kasi toseka pete, ndenge tosekaki mopao concert na ya Suisse ba reportaki, kasi ya faire pete toseka te. Bo seka te, Sony. Ba aventurier, ba hypocrite. Sasa bango ya Oyebi ke boza ba mama na ba aventurier, ba hypocrite moko boye.
Si. Bino penda na okena bino kaka boye. Le bon mood na omatsa yote parce que aussi on se comporta bien te na life na nga mukolo mona matsa yo. Donc ça ne sert à rien on sa la demande na yo awa na omatsa yote. Oui, il fait raison nini mais report parce que ba billet ils sont ma vie pendate. Et puis quand tu report en weza nini. Il a kali kamba ba billet. Pour promotion, il y a concert à Libreville. En tout cas, promotion à concert et ça qui a ko la makasi na niveau moko et do ya osakalate. Donc batu n'importe pourquoi parce que tout son bi ba billet ça. promotion à malonga et salamite. Kako loba lobebele. Kimobondo tobetaka tobetelaka tolo ezaka kimobondo ya lokuta eza kimobondo ya lokuta bozande batu ya intérêt donc bozana bino ba faux fan bozana fan mais plutôt bozande ba fan ya intérêt oloba toloba kana tina ma panel moko y a ba pétage y a ba cerveau ba panel moko y a ba hypocrite ba panel moko y a batu ya mafinga ya ungande boyebaka boyebaka elo musute na place que oleke bosala promo mais bofandela na bino ba communicateur ya jet set bofandela na bino makambo fali mais oya bino moko bozobetango kara siko voici les conséquences voilà les conséquences concert reporté pourquoi parce que ba billet sont mamité sikoyo tobetela bino maboko natune bino sikoyo tobetela bino maboko ndenge concert eza reporté donc eza mawa trop ngana kolemba te koloba na kokontinue koloba parce que vérité eza vérité ekotika la vérité ngana kobomba te ndenge bato mosusu basalaka bazobomba vérité mais ntango bino bobombaka vérité alors sikoyo makambo ekoavanse ndenge nini po bato baomona kaka kende c'est comme si makambo ekende bien nzoka makambo ekende ngo bien te alors il faut savoir dire la vérité c'est très important pour vérité eza lumière quand il y a la vérité tant bozolo ba vérité ezo permettre pe bato balamuka bao bazali ya kolala balamuka alors awa touti kozwa sikoyo concert oyo ya Libreville reporté ok bon sikoyo totika na accord arena na liro pete ok na accord arena ya ba achat billet a liro to ok na ngo soka to continue na liro oyo tozo risque pe tozo susu report mususu
toloba te. Ah. Est-ce que bino bolingaka fere kolekanga? Et yo lingaki ba. Bino bato mafinga. Est-ce que bino bolingaka fere kolekanga? Concert ya Libreville eza reporté. Kasi bobima na balive bolobela ti. Bobatami lokola bamabanki. Bozoko wasuko bima te. Bobatami na se ya bamatiti bamabanki. Bobatami na se ya bamatiti. Bozo somba babiyete. Musana bino ka kofungula bapanel kofinga batu. Wana nde bozaka makasi. Mais soki ekomi ke bobouge bapoche, bobouge bacarte bancaire, bosomba babillet, wana bokomaka bamabanki bobatami na sa bamatiti. Nalansaki bino défi bolongola baaffiche ya le padre, baaffiche ya corps, bolongola ngo na baprofile na bino. Po bozo bata malokola bamabanki na profil wana. Mais soko sombaki billet. Soki ya solo sombaki billet. Sala capture ya billet na yo bomba ba barcode. Alors lata sikoyo billet na yo na profil na yo. Alors to mona pe côté ya kombo na yo. Me bomba kaka ba barcode. Na ba QR codes. Wana nde na kondima bino. Mais soki eza na oka ke bolati kaka affiche accord arena. Boza batolo kuta makasi. Échec. Sasa bango. Batu ya réussite. Ezali batu oyo. Basombi ba billet. Et puis ba affiche ba billet na bango tomoni na bakombo ndenge ngamoko le guide suprême de Matalana. Oh. Na salaki na video challenge. Oh. 5 billets na ngana sombaki. Premier lot ya 5 billets na ngana sombaki. Je les ai publiés. Eza wana soboke na ba video challenge na nga bomona ngo. E bomona même na kombo na nga. Na bomba ikaka ba barcode. Voilà comment fan il faut se comporter. Ngana zalaka fan ya Zela Lobite. Ngana zalaka fan oyo billetterie fungwami na 12 na 12 minutes na deja na billet. Botika na bino ko signaler compte nanga eza nango na tina te. Bosomba nde ba billet parce que tozo risque pe accord arena toya kozwa report soki kaka na lire oyo babillet ezosomba mela donc mawa tro awa tobandaka na premier audio tobanda kodécortique ngo na Jérémy Mala omona ke place faute ezouta moke e tozala so na réponse bandeko to bamona réponse kaka na panel awa. Très bien. Avant la peste strong motion, allô? Ouais, bonsoir à nous. On peut permettre à Nana nous sur la 5 minutes bien que nous a monté. Bon, on a eu dans la vie on a fâché dans une nouvelle nos grand frère. Mais c'est comme si Otangi affiche wana BNT. On a aussi pour ça la vérification. Je trouve que baniler va reporter concert pour des raisons il y a logistique. Et ça pour la vente des billets. Parce que d'abord billet et bandaï d'à côté comment si c'était que pour la vente il y a billet banga batinda équipe d'avance tout le monde à Moscou banani Raïs ya baté donc ils ont un problème et belé où ça dit que raison nini conseil des à la reporter climatiser les autres donc c'est un problème de logistique grand frère puisque moni modèle Zoloba, Oloba na ma bête. Vous pouvez avoir à raison d'une certaine partie pour nous alimenter bateau, baso marababi, mais il y a que vous alimenter sikoyo, bawari, banana ba mbwangila, na banana ba super pétas,
bakubanda oya koseka babanda ya kokoma bikoma koma banda ya kokata ba live oyo komango so pendenge nini. Moi je pense que motivation ezalaki, les gens avaient déjà commencé à acheter le billet. Quand je suis allé vérifier tout à l'heure là, je trouve que le report, la raison valable, c'est juste question ya logistique. Na habité ce qu'on la live na on a dimension et que ça la bien parce que modèle aux olo baboye et puis comme si obi misa mobonongo fouti. Et puis, ils ont honoré Paper VT. Mais ce n'est pas une imposition, c'est juste une proposition que je vous fais pour voir que Naouti ko sa nini vérification ya mamuna oluba. Mais d'une part, vous avez aussi raison parce que faut qu'on soit habillé. Mais soignez quand même et que ça la bien pour une image ya star. Merci. Oui, Newborn, merci. Oui, bien. Merci de l'intervention à vous. Mais, au moni concert à mon pao. A reporter qui, baya igaka, qui a problème technique. Vous comprenez? C'est-à-dire, wana ezalango couverture. Vous comprenez? C'est-à-dire, bakoko yate ke balo bakeono, babiye somba mite, non. Wana eza couverture. Mais on a la zoye bisayo. S'il te plaît. Au moniteur Ngolo Babongo, tu fais déjà ce qu'on appelle les diagnostics de présomption. Oso imaginer. Osa na vérité absolue que ils ont pour achat de billets. Parce que moi, étant que Gaulois, je trouve bien que information, si ils ont vraie information, les problèmes, il y a logistique. Bon, si vous tant que yo le big, ok, c'est ça. Newborn. Parce que Nazoïm Sabino, ils ont battu belé. Nanu basomi ba billetté. Ils ont battu belé. Na évité so ba ozela nini. Parce que tant que maintenant c'est la date, il y a accord et il y a date à poto. Tu sais qu'il y a raison mon côté. Tu banega le baquette, papa Hervé biso na poto, tu as besoin ya ndoule, tchela biso ndoule na poto, hein? Oh tchela biso, you arena, bosiko na batu oba bandako senga keno. Tu beta fara. Ke obiso pe. Soit You Arena ou bien soit Parc des Princes. Si on a liro et sombe le ya babillet. Neto ngato koka face à face wana. To fara wana. Je ne pense pas. Vous monde. Donc Gauloise gladiateur. Lamuka. Zonga na billetterie. Kende ko somba ba billet. Pour ngana olemba te. Ngana continue ka koloba na bino. Na continue ko tia bino misapi na lisu. Lokola bino bwana bino bata mafinga. Bino eloka boyela ngaka mafinga. Alors je m'en fous. Mafinga na bino. Bobanda o répéter la même chose. Si à un certain moment, batu bako baye bino. Na ba impolitesse na bino. Mais biso to sala boulot. Vrai boulot. Biso to sala promotion pour encourager batu ba ke na billetterie. Yango de vrai cop. Alors ba ma finga na bino échec. Échec penza ya munene na ba ma finga na bino. Pour nous, nous sommes fans et hypocrites. Le roi a binoté. Ouais. Surtout, Bandakou ya bato ma finga. Bananwa. Nipi bazawana. Bato ya Bandakou ma finga. Tile loyo. Nanu basombi ba billet. Pour biso to sombe ba billet na biso tongo. To publier pe to lakisi. Mais bango tile loyo.
bazokoka kolakisa babiye na bango te parce que bayebi ke basombi te. Mais omona makasi na bango kaka o cagnotte botina mbongo na cagnotte na sina bena bino matoi. Gauloise gladiateur keba zala mayele batu wana bakoma koprofite na bambongo bino botindaka po bango bamisombela pe babiye na bango ekoma kope na bango nga na oyebisa bino nde verite oyo eza pembe oyo na oyebisa bino botimba bazaka na babuloti bakenda babulo tusa banini alo basomba babiye na bambongo na bango. Donc Gauloise gladiateur bima na distraction tika kozala zobatile loyo omona mama ya 40 ans 50 ans Voilà Bernice. po asomba biye na ye moko mais aokende tina mbongo po basombela ye biye okindoki te pendant que ba plateforme nyonso oyo bateka babiye nyonso eza ya kofungwama. Gauloise gladiateur tokopiaka toujours ba habitude moko ya bien. Tango artiste aye apesi date apesi biso makambo alors toujours c'est là ipe makambo sikoyo tokomaka bolembu boye mpo na nini baraison nde eleki biso trop à chaque fois billetterie soki efungwami nde na moma na bato bakoma sikoyo koya na baraison ke ongai na problème boye ongai biso bafutaka biso les 5 o biso bafutaka biso les 10 les 12 les 15 oh papa oh mama donc yo zelai kaka donc yo zozela kaka jour bakofuta yo po ke na billetterie sikoyo temps oyo nyonso tozalaki na temps mort donc ozala na épargne te obombaka tata mwa 10 te na place ke boyelaka biso baraison oyo ezanga mutuna makolo eza mawa tro kifanatisme na biso eza na nga ya mbebo ya maloba onga na affaire ou rien mais oza incapable ya kosomba billet tala niveau ate bosukisi avanda motema bamitema mabe bagolwa bobatamaka na nsima kombo affaire lokola bamabanki na sa matiti yango biloko boyebi te nini lisusu boyebi mafinga mosala na bino kaka kobatama lokola bamabanki na sa matiti mosala na bino kaka boyebi makasi na bino mafinga mosala na bino kaka boyebi basujet ya baorkestre ya bato mosusu mosala na bino kaka boyebi kosalaka badeba ya bacommunicateur na balive na bino on n'en a pas besoin fere apesi biso deja makambo oyo biso ifo tolobela mikolo na mikolo ti tokoma na date oyo ya concert toke ndule tosepeli après tokati na biso me bino kutu babiye nanu kutu bosombi te me tala maloba ebele mafinga ebele na okende na bino kaka boye alo bino mpe boyaka na mafinga na bino
boko finga, boko lembe. Et comment m'a élongité? Et puis, ma finga na bino nyoso bo finga ka. Lokuta na lokuta. Ma finga moko, de mauvais goût. Est-ce que bino boyebi finanga? Boyebi finanga te? Est-ce que ngana sina yana itala vinangai na public? Boyana ba masolo na bino lokuta te botika kokima objectif ezande somba billet te wana posa ya sold out mais alilo te oke nango échec bokomi ko changer ba langage o biso tu as besoin de que il faut que ça la sold out mais ba billet et resomba ma tout ça baninte wana eza langage ya bampiaqueur eza langage ya bato maboko makasi 55 €, c'est rien. Vous aurez ba 1000 et quelques bafuta abino ba 1000 et quelques soko longoli 55 €. So yo ko resomba 5 billets à la fois. Soko longoli ata 55 € osomi billet moko. Nde ko sala ke olia bona nete. Na ebite bona nango bo kanela, na ebite so ibolingi bobo manzoku. So yo bolia nzoku na bona ne. Yango nde mo ebo soma billet za te po il faut économiser po il faut soma nzoku o bolia na bona ne. Okansa batu balia kate. Et pourtant, boliaka mikolonioso, nzamba sala. Boliaka chaque jour. Tu vois, et là on y oyo, yo lingo liana bonne année, oyo coûte yo 1000 €. Aussi ça on na fête ya bonne année. Bois battre distraction, hein. Et bois battre le kuta makasi. Na olemba bino te. Bino, il faut na sombi sa bino babiye. Oyo a sombi billete, pe a publié billet na yete, échec. Batama kiona, batalo kuta, bama banki, nde bango wana. Vous abonnez na Katakata Baba, Facebook, YouTube, TikTok. Yava name ukati. Donc voilà. Gaulois, Gauloise, et Pessi-Passi. Concert à le 27, il a annulé. Sikoyo, na batu oyo ba voyageaki oyo ba kendaki kuna. Bambongo ekufi nango. Donc l'espoir s'est envolé. Na batu oyo ba kendaki kuna po basala promotion. Sikoyo, ba osala promotion ndenge nini na ba nouvelle aboye. L'espoir s'est envolé. Dans Mawatro, Gaulois, Gauloise, gladiateur, tu kola resomba babiye. Tu kola resomba babiye, attends. C'est très important. Bolanda exemple nanga. Tant on a mis benga le guide suprême de Matalana. Parce que nga penza 12 heures billetterie fungami 12 heures 1 minute na déjà na billet. Tu on a déjà na ba billet. Voilà. Un fan doit se comporter comme ça. Yango to ko usala sold out te. Parce que tu as toujours un esprit
ya kozela ote tozela ote ngai na janvier pona nini. Je crois que on a eu suffisamment le temps ya se préparer avant que date ezala publier. Po biso nde bafan tosengaki. Biso nde tosengaki artiste tshela biso ba date na poto. Siko soki oyo akora arena to lembana nango deja. Siko artiste akufungula ba date mususu ndenge nini? Il vous a possibilité. Tant que oyo to beti angona nute donc mawatro. Artiste akufungula ndenge nini maka mususu. Tubanda uzela pe Londra watu. Siko artiste akufungula na biso Londres ndenge nini na liro. Po tuzo pesa satisfaction na artiste te. Po oyo artiste aloba ike tozalaka mobondo mais artiste ana est déçu. Amoni ke mobondo wana eza nango mobondo kaka ya maloba. Tutika kokosa ko. Bouyaka na ba discours ebele. Oh, je suis fait rigola ou rien. Tiko ou rien wana. Mais ozoko osoma billet. Tala niveau. Bonsoir, vieux Vandom. Bonsoir, Antimatolo. Bonjour. Oui, naza bien te donc au mona report oyo epesi kanda pe mawa. Vous comprenez? Je sais Kuluto. Na banana Rokitsa Mutema comme un vrai fan. Nazo respecter déontologie live na yo, nazo tsana na caméra vite fait avant na s'adresser na yo. Wayo linga matalana. Les Rwanango, donc na bandana no ko respecter ni na yo et voilà. Donc je suis là. Zomonanga. Donc voici mes billets. Ils sont là. Donc oui, bigana au ça tout et donc voilà. Maintenant on a C et je vais montrer voilà le prix. Tu vois là. Naturellement mon ne peut pardon. Zomona bien. Oui, nazomona. Donc voilà. Là ça c'est mon nom. Mon adresse, j'ai acheté les billets de 77. D'accord? Donc, 1, 2 et 3e, il est là. Donc, voilà. Ouais. Bien. Donc, Ferrego là, je sais pas si je montre bien. Yango, Ferrego là. Voilà. Mon Yango, Ferrego là. That's right. On est d'accord. Combo na yo, l'accent place à combo na yo. Je vais te montrer mon nom. Voilà. Voici mon nom. Et mon département, juste pour la Banguna. Donc voilà. Bomba noga ba barcode. Bomba n'a adresse dans la ouais. Donc voilà. Je vais mettre 3 billets de 77 €. Bon. Passons au plus important. Donc d'abord avant de continuer. Pardon. 1, 2, 3 billets. Bien. Là, mingi nini. Physique, hein. Donc voilà. Ouais. Je suis là. Et puis, assurance dans tous les actes physiques. Bon. Avant de continuer, je te félicite pour ça. Il n'y a pas de souci. Alors voilà pourquoi toujours senga, surtout bateau makasi trop na mafinga, basale logo yo sali. Ce qui va voir la vidéo te, na ba profil na bango, balongola na bango elamba ya fere, elamba fere tu déjà, tu as déjà na concert déjà. Alors balata kaka ta billet moko. Tout le monde a combo na bango. Pour bazolo ba trop, kofinga trop. Mais au moins na tisiko yo, nan ba sombi ata billet mon côté. C'est ça le problème. Continuez là.
Justement, dans Mati, bon, on a pu sur matin, demande-moi qu'à la voir, même avant Newborn, on a apaisé mon attention. En fait, jusqu'à présent, nous, sur le lobby, on a condamné, on a condamné à tant de l'eau au moté. Ce qui discours n'est à l'encontre, il y a réussite, il y a chabillé, non, on a lapidé. Mais par contre, ce qui est allé opposé, il y a on a lobby, là oui, là, je ne serais pas d'accord avec toi. Parce que la montée, juste pour nous, par rapport à l'Ikambouanda, c'est vrai. Au moins, on a mis le banabala, tu as peut-être incompris. Et puis, là, on a monté bon, par rapport à l'antécédent à Bino. L'Ikamboueza fait rigolater. L'Ikamboueza fait rigolater. Vous allez à Bilo, moi, je vais être franc avec toi. Vous allez, je suis l'aîné des personnes. Vous allez à l'antécédent. Donc, vous voyez ce qu'on est dit. Pour camoufler, on a si mal à faire et on a si mal habillé. Non. Parce que je pense que moi-même, je suis dans un habillé, je suis dans un soni na mata. Pourtant, moi, je suis dans un habillé, je suis dans un soni. Je suis dans un côté. Donc, il y a un mati pour nous biso boye. Soki, makambo zoloba. Ezaka rapona ko motiver, batu basomba billet. Continuez à le faire. Ou ya comprendre, ou pas comprendre, à okende no kaka par rapport à barando na bino, antécédent, vous avez nango dans le passé. Donc, quand on a la leçon à opesa ote, oza mukolo, oyebi olingi, oyebi marambozo sala, ceux qui ont bien, on récolter, bola munango, ceux qui pèsent mabe, on récolter car ba conséquence. Donc, na ya te pona peso leçon de morale, on a la voix kolo bakaka, ceux qui ont sala makambo pona, vente, y artiste, vente, y a babillet, fais-les bien. En tout cas, nous avons moulaïté, Yopé de ton côté, au solo bimingi, continue koloba, oyoyo, ozoloba, yamalam. Pona yo, soi pozoloba mabe, yo moyebi. En tout cas, ceux qui n'en avaient pas dans la kiti. Ah, ok, merci beaucoup. Des soldats et l'oboloba avant la kita. Bon, elo kangana oloba, nga nazana antécédent na mutu mokote. D'accord. Vous comprenez? Ngai, omoni o nyoso batu bazo finga, ezaka kapona olobela makambo afere. Pour na réalité, o tozomona na misu, batu balingi tolo ba vérité. C'est-à-dire, tangu biye ezo tambola pendate, do batu balinga to masquer loko wana kino, o ba biye ezo kende bien te, o teka bien te. Antimatolo, na Adidas, tu beta 3 jours. Tu silisa 9500 pop na 3 jours. Si vous avez quota ou batira ibiso ya pré-vente. So il pèse aquí 11K to 12K. Si vous avez, ils ont la différence nini. Pardon, mbuta okata yo. Ouais. Nana lobelo moko pona bato ba olanda biso ba na se. Nangana to aliko to comprendre lo mo s'il te plaît. Na ndingi pena bete na ibi koza mutama elo comprendre makap. En fait ba gaulois na ba fan na ba mélomane nyonso autant que ba longolaka Adidas na mutute ba comprendre que le côté parlant na lobani. Ça faisait combien de temps le padre a prestaté à l'Occident? Voilà. Et ça faisait combien de temps musique et ça qui était dans l'Occident? Tout banana n'allait pas d'été. Je suis Gaulois et je vais commencer par Fali. Je vais commencer par Fali. Tout le monde a Angouma, il y a Yo Arena. Tout le monde a Yango. Il y a aussi des Gaulois, on va côté concert, voilà. Tout le monde a, en fait, tout banana, maman, il comme na racine, tout banana, Adidas Arena. Non. Tout zonga ganano, na Yo Arena. Tout le monde a réussi na yé. Tout le monde a réussi à les padres, na Accor Arena. Et tout le monde a ba suite na haut. Ouais. Donc, il est à comprendre l'eau na loba. Donc, et l'eau na lobi, on a qui mukolo, mais na aucun moins développement. Ouais. Ça la plaît parce que. Soit pendata na yo, na moni zo kende bien. Ndenge musique wana, ezala quitté. Ba combattre, pas y banini, pas y rando na biso pe ba. Mais sauf que les Gaulois, ils étaient. Bonsoir, Ah, bonsoir, kangana micro, anti-matola sin sa bon. Bien nanga yangwana. C'est là où on se tourne, yo, kangana micro, s'il te plaît. Anti-matola sin. Les Gaulois, je dis bien, les Gaulois intelligents, les Gaulois au bazin à posa,
il y a comme on musique ezonga pe les padres a presté ba soutenaka nduli ya fali na sens ni soki abetaki te biso pe tonga tozala na Adidas te mais par là ne veut pas dire que ekomisaki bango ba warrior tolanda bien makambo na oloba parce que na yebi bato bazaka mpona koluka place quoi kezali mpo bakata je répète mes propos basoutenaka ndule wana je parle pas de la réussite parce qu'il faut bien comprendre la chose basoutenaka ndule yana a presté et par la suite les padres pe aosala makambo asalaki soki abetaka te je ne pense pas que les padres pa linga obeta alors nalobi bongo mpo nini bokoki kotikala na image wana te ke lokola Adidas esalaki etekabaki 3 jours après basali nyonso ekobosala bo mais non vivanda non je suis désolé là vraiment nakocontredire yo kobanda lelo ti place tokokende yo moko ozala na biloko soki lelo liango oliango na gu mosusu elier demain aussi ezala na gu mosusu nalobi te ke biloko yango ekochange non engouement oyo bato bazali nango ya baane ebele musique ebetaki te nde esalaki ke au bout de 3 jours to tomoni deuxième tour après basali ezoya 20 000 places na sous-estime yango te on a le temps moi personnellement nasombi ba biophysique but nanga naloba nango makambo ya solo nazalaki na posa nasomba billet ya 150 je crois et deuxième catégorie il y a plus cher ça combien ça vie et pesa et à 300 300 oui 300 après 150 mais tant na nini na FNAC bato basomba ba visite ya physique ba makambo na oloba donc ba beta ndeka biso sala recherche na ndako balutselo ordinateur écran balakisi yo salle emplacement ya scène et puis balakisi yo d'abord ba catégorie ba couleur et yo osali choix na yo mais tant natali ata bien wa cher na kosomba na moni place na kozala moi ya ndezaka catégorie admettons catégorie ça ba rentre yo somi 99 euros non somi 99 euros yaba souka tu penses vraiment que je suis assez bête pour na foutre cher maintenant ça nous donc parlant na lobani ba billet ezotekama parlant bien maloba nanga ba billet ezotekama mais problème eza ke mutu na mutu alinga mona vente ya ba billet na vitesse taillée nazoloba bien parce que na yebi ke mamna oloba ekokatama bato bakorele yango chacun de nous a un Adidas na mutu. Or, concert, ezalaka na ndenge nango ya vente. Donc, tout kende te ke to ya tout le marampo to pesa ba tout sentiment pour naza golo non. J'ai commencé par monter mes 3 billets. Et par la suite, nazo kota ba détail. Ngai moko na lobi na yo. D'abord, on a gagné pour la fausse. Non, pardon, fausse n'a pas été depuis Adidas. Et on a somme à 69 euros. Mais quand je regarde, et d'ailleurs aussi, ils ont annoncé pour la Babatounsous. Pour la peut-être va éviter 69 euros. Tant on a tali place gradin zali. Je préfère, Nanyo Kwama, na fausse, na lingarate place Banyatanaka. Qui n'a que somme gradé à 69 euros. Oh, ils ont souka kuna. J'ai dit bien à Olobango. Ils ont pour décourager Batouté. Bandeko Fosara. Ça la choix a raison. Na répété. Ce qui est qui on a sombi à 77 euros dans la raté. Na linga qui na somba il y a 55 euros na niatama na tindikama que na kende somba ya gradé à 69 euros na souk. Donc Nathalie na sur le plan na ordinateur na Nathalie nenge trajet les hommes sur le plan. Imagine-toi sur le plan. Moi je connais Bercy très bien. Ouais. Il est bien très bien donc il y a encore rien. En plus la modification donc na ozwa maloba mula été pona tikela pe baninga baloba donc ba détracteur ba koya ekendara bon game ba koya ba loba bien te kamate mais na pesio comme maloba on verra les jours J les mises à jour et ça m'a monter et juste pour la finir na kita les jours na ensemble billet mon tout le monde en internet et ça la melangai na cliquer ba billet les 3 billets qui est ensemble. La vente, elles ont cliqué, elles ont boya. Elles ont cliqué, boya. Moi, j'avais la réponse. Mais le roi, il y a d'autres. Attends, pourquoi? Ça ne veut pas. Malamo a bien cambié, non. Peut-être pendant bisso. Aux autres, ça va bien, on a panier. Et
Moutoumoussa avait peut-être la langue, pardon, comment on appelle ça, la longueur d'avance que Bisso, assis, c'est déjà pour renseigner, bah, coordonner, naïe. Vous comprenez, madame? Assis, c'est pour renseigner, bah, coordonner, naïe, a réussi comme ça, bah, billet avant Bisso. Et les moments où on cherche à cliquer, pour le voir nos photos, parce que, au moment où on est aux arrêts de cliquer, il y a combien de personnes au oiseau qui vont vivre le spectacle là. Donc, tout Koutani, et au moment peut-être il y a encore rempli, il y a peut-être une longueur d'avance, c'est ça qui est bloqué par l'Abisso. Et le problème, va tout ming, va coûter dans l'open internet. Oh, on a sur la bien besoin de cater. Non. Tant de changer, juste après les trois, na Sima Yarana, tu cliques, Malamo, tu sali saisi, et l'équipe Malamo. Donc, en tout cas, merci de Matinga, na yate po, na Vandeni. Na tiré, ce qui moutouani, na polémique à 2 balles, moi, je ne le fais pas. Ouais. Donc, je ne le fais pas. Na yaki pona loba makambunanga, o e concernenga. Donc, na yete, na loba kumba mutu, to la cité mutu, na indexé mutu, non. Ba polémique à débat la ligne mais na yaka po, na porte-moi, lumière, na makambu yo zoloba, peut-être aux acquis au courant, au yo, aux zoloba, makambunanga pena na lobika makamna. Merci, Vivandam Nandeo Matsinga. Antimatolo, Zelana avant qu'il n'a passé parole pas honorable. Au moment où il y a lobby que tango fali a betaki, donc Ezalaki, ba warrior, ba gaulois, ba tu n'as pas qu'un musique. Bongo, nana bon, si quoi pardon la carte baté parce que dans toujours n'a pas infiltré. Faut qu'on se le dise. Tous n'a toujours n'a pas infiltré. Et en plus, c'est le premier concert, c'est pas parce que je suis gaulois, faut juste avant il y a certains gaulois, babana déjà redivisé ma image. Naza gaulois, on le sait tous, donc voilà. Question est anti-matolo. Tango ba gaulois. Bazolo bakeno mutuna ndakuna bango biso to kende ba concert ba tout ne papa il va le baïke s'il te plaît naza assez mayele naza assez tâche pour na compte na terrain na uzonga koloba na yo na yi koloba makam na terrain no me manga uzonga ko na terrain te. Merci. Ok, merci. Antimatolo, wananga na okota. Yo kota te oh King Boni. Kitoko. Nena matelia ye fona kiti na okane déjà. King, pardon, kanga micro awa discipline zalaka. Donc c'est la ke ko kanela ngaite. O kanela nga pona likamuni. Yakande pesa ba argument na yo, c'est tout. Donc biso makamba tumbawana bosso la on a pas le bien on a ndenga avec bienveillance na yebi antimatolo na yebi nanga mais moko akindaka nanga ibiente donc voilà pourquoi on a le bindengo. Ah d'accord. Donc musique eza bitumbate musique ezali na ya kité parce que façon bané ko lobela moni na yo ki on a vu nathan Ezaki to likolo, alors la boya qui n'a mata juste après Newborn. La boya n'a mata pour tension donc. Ezaki la seule demande quand la commune tout en matanga bon. Zéro surtout matanga mais merci de mon matanga la panel là yo parce que voilà. Comme solo baté. Bonne soirée, débat qui to mais polémique to boé. Pas au bourlo basima. Ceux qui ont bien assumer les dégâts collatéraux n'est concerné. Honorable. Donc, Zala Maëli, au tomber dans la piège, il y avait Vandante. Alors, le Kamuto va prendre et les coulous ensemble. Bon, la quitte là. En tout cas, merci beaucoup, Antimatolo. Et dans Baladi, vous sautez, paye à souper. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Gaulois. Vrai Gaulois. Aza faux Gaulois. Donc, Aza vrai fan. Oyo. Na 12h temps billetterie Fungami. Na 12h 1 minute. Azwa qui déjà billet nae. Voilà. Alors, si vous avez un malobolingo, ngai na ngave meloga etiraki nga attention to na moni yo na banegu tukoleka na ngano directement na moni reporter donc yango na etiraki nga attention po ndenge baneko loba et puis na mati da ngaki na yeba concert oyo ya Libreville yango teza reporter si so ndenge na moneli ndenge ba biti nango eza reporter eza nini na yebite soki vi ozana ba formation ba information approfondie par rapport ya bon sikoyo nani honorable
ndeko lakisi billet na yo longola na yo zongsa na yo ni na yo parce que Non, TikTok ezokataka bato n'importe quoi. Vu Vandam, na kitiro banuma omba ya vision le 27. Okiti parce que nano somba billet te accord arena Yugano, honorable s'il te plaît, V, je vais te dire un truc. Dans mon colon, je voulais te respecter, mais tu sais, V, Yugano, V, Nana fan ya Kende. Na tina te ya osanga ba leçon de morale. Vous comprenez? Donc awa te ole bela likambuya somba billet. Ce qui yo roya na live pour osanga ba leçon de morale, alors ça ne sert à rien.